Yasolo bakongole bawangane kimbangu bebe ko wangana yi bakote ko wangane pote bayebite yasolo bayebite pote banetaki bango ba cerveau bakota bango biloko mususu pote ba affaiblir bango yango kozanga koyeba ndezali wa mobimba eza ndamute no sake pana papa na biso Michael no sake pana ndeko na biso Vicky Lola no sake pana yo ndeko na biso Jeanne oui Jeanne Dodolé lo sako epai na yo ndeko na biso Georges Nzuzi lo sako epai na yo ndeko Georges Makasi lo sako na bino bandeko bobenga bandeko mosusu toza na bino po ete likambo tokoloba nango eza très important naza oblige oyo nyonso natiaki nango na bukona lelo ayela bino naza oblige alobela bino yango soki kokatana nakozongela lisusu po ete ya solo esengeli na biso toyeba po ete eleko toza nango eleko moko ya mabe. Et c'est très important que bana na biso moto yeba eloko neza ko yela biso ba so avec moi na kaka normal to mesana ko lia pomme de terre to mesana ko lia kwanga na biso to mesana ko lia na biso to na tambola ngana kenanga na bar na ngai na kena na restaurant kena église na ngai na kena bozana bino manam mais tandis que o bazo bombe la bino ya makasi za ko ya ngona ngana yepo na lobela bino ngo. Voilà bandeko naleke rappel to kenela na mulai po ete to kenela mbango po ete boyebelo ko neza koya. J'attire l'attention maintenant bobenga bandeko na bino oyo bazana makila na kati na bango o abengaka le sang vert ou le sang jaune ou le sang bleu. Ba oyo bazana makila ya jaune na kati na nzoto na bango bo bazana makila ya motane batikala. Ba o bazana makila mususu o bazana makila motane lokola Mobutu lokola Bokassa lokola ba mingi ba Blaise Compaoré Omar Bongo oyo nyonso baleka bakota balia esika moko na diabulu bazalaki kozala fourchette ya molai e bango namoni ke ezali trop tard mpona bango bolanda na bokeli nyonso. Bandeko toza kokota na mozindo na kati émission na biso alors tolobaka mikolo nyonso le salaire de la trahison balobaka mingi c'est la mort mais biso toloba ngo eza la mort te tokoloba ngo ezali karma il faut futa il faut payer tout ce que tu as fait du mal na kati na mokili ekoleka te. Il faut ofuta yango ezala yo nani soko salaki mabe po ezala mabe musu basalaka ekoleka te il faut ofuta yango e yango na ekolobela bino delo po eza koyeba biso na kati na Congo eza koleka na est ya pays eza koleka na nord ya pays na centre ya pays ouest na sud partout eza koyinda mabe te bandeko ebele bazaka maseki mpo baza informe te bazo nourrir bango na bamusike ba concert ba onuri bango na ba amateur ba pasteur na kati na ba télévision matin quand nous circuler bazo nous la vérité mais ngai na chaîne la biso eza le lac nguluzi na yaka na vérité voilà la vérité là que ya solo ba oyo nyonso baliaki na fourchette ya mukuse na diabulu et comme le bango ngai et comme bango bololo. Oh, d'abord, on va que malobalanga inganga. Babano on dirait maseki. Et belle mamona on dira tika makamuna malobana inganga nini. Ay konsa ndini lelo yindi. Lelo ezaku yinda. Et loko zo simba ezate.
quel que soit côté ba décider na bango, quel que soit côté ba parrain na bango, quel que soit ba famille na bango, bango moko, ba pacte ba signa, ba accord ba signa, et ça ne marche pas. Et nous on le savait. Tout y est ba kiamo. Tu veux que nous souka boy là, on arrive maintenant là. Tu veux que nous souka boy. Bon bah yoka quitter, bah yeba quitter, et pas éteindre bango pour que tout le bango. Attention, est-ce que ce mona pour l'anda bloquer binyos. Au ce mona bah on va benga ba taba, ba chèvre. Bah on va dire pour ça lion il y a là qui toko hein. Ah lion t'es ça qui camarade là yé. Pour comme il y a zabo ya munene. Eh, afin de m'en ébélé, à quoi on a protégé Bisso. Tout ça qui camarade na lion. Bisso, bantaba. Tout ça qui mouton. Tout ça qui camarade na lion. Lion au CP là. Dans un premier temps, on s'est parlé. Ah, venez, je vais vous protéger. Moi, c'est le roi de la forêt. Le roi de la forêt, je vais vous protéger. Ah bon? Lion pour protéger, bah. Eh bien, mais lion. Tant que vous me sengiez, avant de dire que moko na bango. Tant que vous dire moko na bango, comme vous avez na bango mouton, comme vous avez na bango chèvre, baloye barate ba osutuka gatika lié moko. Mais nous on va oh, lion va retourner lui oh, bah quel wapi? Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Bah quel wapi? Mais je vais te dire avec lion. Tchoup, comprenez mon émotion. Tchoup, ils m'ont poignardé. Ah ben? Là nous on a bah sang vert, sang jaune, qui sont aujourd'hui, qui ont été au service des Occidentaux. Oh, ben, les cas qui les bossons, sang rouge, dans le Ibino, banani. Bokassa les cas qui wana. Blaise Campora les cas qui wana. Omar Bongo les cas qui wana. Mobutu, Tchombe. Tchombe passe. Oh, Tchombe. Tchombe, vous dites, ben, daki, Tchombe là-bas. Mongo epimi, c'est sur Katanga, mongo ba drapeau, il epimi. Tchomba lobi voilà, nga ba poni ngai na komi mutu. Tchombe bembeleza wapi na Katanga? Mobutu bembeleza wapi na Guado? Soto telba wana misudu, bokasa nini ufwetu wani alors qui vivra verra, n'est-ce pas? Alors, bandeko bana se lekolo Congo, voilà. Et donc, toujours le bino yangoana. Bah, citons pressés. Les citons pressés qui croient qu'avoir l'argent, avoir ces papiers-là, des millions, bah, donc compter ma millions. Moi, j'ai 300 milliards. Moi, j'ai 500 milliards. Moi, j'ai 20 milliards. 12. Bah, Congo, on a mon Congo, oh là là, bah, c'est ma milliard. Un milliard, on a bah, milliard, on a comment on a bololo. Et comme il y a des chiffres. Mais ils ont kundama, bakunjona bandaku, bakundi na bakavo, bakundi na baferme, bakundi na bisika. Oh papa, nous allons pas papa voir le kunda sur ma belle. Pour ça n'a qu'à dans ça ma belle na bota. Au grand chamo na ndaku c'est la nini, ya na bota. Karma. Voilà donc très bien. Partagez à vos frères cette émission, c'est très important cette émission là. Vous partagez na bango. Oh, na yena ngai pote na betan tangwa na ba oyo nyonso bakanisaki ke makambo ko sala ndenge izalela ki mebano kende ndenge mususu e ba bosanaki ke ba grand parents na bango ba boma bango na ba décider ba parents na bango ba boma bango na ba décider ba oyo ba leka liboso na bango oh ben c'est là qui va pire même moi mais je me souviens encore d'une histoire. Je tiens à vraiment vous rappeler cette histoire. Oyo ba bengi nkombo ya mwana Mobutu nani Saddam Hussein. Saddam Hussein parrain na ye ezalaki famille Bush. Imaginez-vous, parrain président des États-Unis d'Amérique. Mobutu était comme ça avec Jacques Chirac, Mitterrand, tout ce monde-là, c'est ce Mobutu, monsieur le président. Mobutu malade, on va nier. Oh non, c'est pas notre affaire. Chez nous, il n'y a pas de place pour toi. Exit chez nous. Non, pas avec la sang rouge. Bon, pas chez nous. Tous ces
monde là, là. Mais ça, ils ont relevé la rien. Bande kolongai, ils ont enseigné binoté, papa, il y a besoin de l'oyo, à lever la kibino yango. À lever la kibino yango, que ma camo, besoin de oyo. Loko zala, bande kolon malamu, bande kolon va combattre la yo, mais batouana va battre la kate, baba diaboulou. Zala la fourchette, moula épaule, la bango. Ah bon? C'est comme les actualités mensongères, la 80 réseaux sociaux, et les Belges sont arrivés, ils ont amené des sangs de toi, ben, tout ça pour combattre. Non, ils ne sont pas là. Ce n'est pas nous. Oh, on a mis cet article, on a besoin de parler. Bon, nous, Belge, nous avons été bino. Et bon, Belge, nous avons été sauté. Oh, bon, on est entre les grands loups, on a parce que bateau bazana katia Congo wana ce sont bateau na bango ba français na tanga Congo. Ils sont là na katia Congo. Mais vous voyez que tous les Américains ils sont là. Vos partenaires privilégiés. Mes frères. Pour le fini. Partenariat privilégié avec les Américains. Oh, tonton Zinga. Oh, mais mes frères. Pour le coup, il y a des qu'on a binoté. Pour nous dire que Bishop te dit là, plus de 10 ans, 15 ans, nous avons dit que ça des missions, bandeko, batouana, comme bakosa batata na biso, bomba tata na biso, exploita bango, utiliser comme citron pressé. Yo somos allés kaka makila moko na Lumumba, somos allés makila moko na Mobutu, somos allés makila moko na Chombe, na suite awara bakombo wana misato. Solo keba mususu. Katuma mwake. Bakina wapi. Et tous ces politiciens na boire sur l'autre côté. Obayaki na fidèle. Bakinda wapi. Baza wapi. Nana lia bango. Ah. Ete ya binote bandeko na ngai bana mama Congo. Ete ya binote. Bayaki wane belete. Bayako kosa biso ba libérateur. Kaka biso ne bakosaka kaka. Kaka biso ne bakosaka. Bana mama Congo bino aussi bino babenga bino bana na nzambe bokoza na te comportement wana ta bana nzambe bwana kata famille royale na kata famille nzaya ya mokonja bakonja barwana ba roi. C'est quel genre de comportement que vous avez mes frères mes sœurs? Bozolanda kaka oyo moto wana oaza kobomaka bino koliaka bino moko silisa bino asisa bakoko na bino ye wana kaka bozondimela ye oaza komonene de stratégie. Est-ce que vous réfléchissez? Vous réfléchissez mes frères? Non. Naza kokende na s'adresser na ba sang vert po tobenga bango bana ba sang rouge te lokola biso lokola Mobutu. Le quoi boy nyoso bakenda bango bitete biso to ba sang couleur na te biso service spécial biso to sala makamu na mokili to kamusa bango po ete bambona baza ba pire partenaire na biso te to sala bango bien to kenda na bango États-Unis na Canada en Australie to lia na bango sika bango ba tiela na tapis rouge. Ah bon mon frère. Le poste Mélanie Nouana. Ok, voilà mes chers amis, alors voilà tout le béquet des politiciens, fini la politique, fini la religion, et si, Nzambe a lobby, et si, vous préparez, nous allons à Bino, Bino Bandeko, vous regardez en face de Bino, vous les accoya, Makambouana, et vous allez sous-souter pour être, il y a un qui branche à Satan, il y a diable. Ou il y a qui n'a pas de na Congo, il y a qui n'a branche ou la religion, il y a qui n'a branche ou il y a politique, il y a un massacre qui va koko na biso et belé à teka ki bango pour la branche ou depuis 1885 jusqu'à maintenant il travaille. Vas-y rester par contre bango pour la ligne parce que vous allez ignorant, parce que vous allez naïf pour toujours comprendre rien du tout. Tout ce que tu as enseigné aux autres, on a besoin de tout ça aide. Toujours tokabo, tata mon tokabo pour la bino, vous avez tant pis pour vous. Moi je vous dis ce qui est vrai. Voilà le combat national au Congo. Aujourd'hui, bateau belé bakantsege ke makambo wana e kozala nini aujourd'hui na mal eza installé la carte de Congo.
mal ezali très profond oyo ezali koinstalle na kati ekolo kongo bayaki nango depuis 13e siècle bayaki nango bavanda nango bakrea biloko tu yango wana biloko tu bango bakreaki tokoluka moyen toyokisa bino audio moko oyo mpaka matiki nasepelaki nango lere nayoki yango quelque part nayebi te audio eza important nokisa bandeko na ngai po ete ekozala malamu mpe bango nyonso bayoka audio oyo bayoka makanisi nini oyo papa mpaka matiki apesi biso po ete esengeli bandeko na biso mingi oyo baza koyeba te bayeba yango na mozindo nango ke ntango efweni oyo moko na biso aluka moyen ayeba mozindo ya makambo nyonso toya koloba lelo ezali nini po ete eza important po ete moko na biso alanda yango toluka nanu audio na ye toyoka yango na bokebi nyonso bandeko bolanda audio oyo na maboko bakoko na bango soki bana bakoki bazongi na maboko bakoko na bango boyokani ya malamu ekokota kati na bana na bakoko mpe bakoko bakolakisa bana bokoko na bango ndenge nini bakobomba mboka na bango tala maloba tozalaki nango ya kokabala na bino bandeko na biso oyo ezali bolimbisi na bandango ebandeli na mono ndireke nazwaka na katikati bolimbisi bandeko mbota na biso instabilité na est ezali likambo ya molimo mpe ekozwa eyano kaka na nzela ya molimo ngeta tozali koya kotalisa bino lolenge mpasi ekotaka na mboka na biso mpe mpona nini na eteni oyo ya mabele na biso mpasi ezala ya koleka malgré nkita oyo tata asopa kuna tozalaki malamu boyokani ya solo ezalaki kati na biso na nzambe ya bakoko na biso mpuntuleni mungu baba vili mukulu maweza nangila nzakomba eya pamba ponya shongo nzapa na ndenge nyonso bakoko na biso bazalaki kobenga ye ekomaki biso na 13e siècle bapaya bawutaka Arabie Saoudite bakotelaka biso na mboka na nzela ya mombongo commerce liboso na bango ezalaki tipo akotaki na mabele ya Congo na eteni ya este bisika bitumba ezalaka ntango nyonso tipo akamwaka ya mingi na komona bomengo oyo akotaka kuna na mabele na biso mpe akomaka komema bandeko na ye bavoyage nyonso abanda oya na Congo abanda oya na bandeko na ye bisika bazalaki kofanda bakomaki kosalela bonzambe na bango tala esika islam ekotaki na mabele ya Congo biso bato tobandaki kosolola malamu na nzambe bakoko na biso toye koyeba islam bonzambe ekuti libanda bandeko na biso bakendeki kotala oyo bazalaki kosala na epai ya bato bawutaki libanda mpe mingi bakomaka bamusulman lokola bazalaka kosalela bonzambe ya bapaya ntango moto awangani nzambe na ye mpe akomi nsima ya banzambe mosusu mpasi ekotaka na bomoi na ye este ya Congo ezali ekuke ya liboso première porte oyo mpasi ekotalaka biso na Congo tokomaka mosika mingi na bakoko na biso mpe tozangaka lisalisi na bango yango esalaki ke bapaya bakoma koteka biso lokola banyama esclavagisme tokomaka bawumbu ya bapaya ekomi biso na 15e siècle ouest ya mboka Congo mpe efungolaki ekuke ya mibale mpona bapaya christianisme ekoti na mabele na biso kuna na nzela ya est na west kasi mwa bokeseni moke ezali na west par rapport ya est mpo na west baprofete bakitaka mpona kolambusa bana yango esalaki mwa liboke ya bato na west bayebi lisusu kosolola na bakoko na bango
pe kobomba bisika bango bafandi. Po kimia eya kokota na este ya Congo esengeli bana bazongela bonzambe na bango. Lokola pasi ekotaka na nzela ya bareligion bonzambe ndeko aza kobenga 096 comme ça pe bongo o reprendre oya ono bobenga oyo bapaya oyo bana na biso bakomaki kolanda kosalela bosani nzambe na bango bawangani bakoko na bango bakomi kosala banzambe ya bapaya bonkoko ya bapaya yango nde ekotaki pasi po pasi wana eya kobima esengeli bana bazongela bonzambe na bango bana bazonga na maboko bakoko na bango soki bana bakoki bazongi na maboko bakoko na bango boyokani ya malamu ekokota kati na bana na bakoko pe bakoko bakolakisa bana bonkoko na bango ndenge nini bakobomba mboka na bango. Tala maloba tozalaki nango ya kokabola na bino bandeko na biso oyo ezali point ya liboso kobunga nzela kolanda nzela ya bapaya bonzambe ya bapaya yango nde moto ekotaki biso na pasi. Tokokontinue nsima mpo na lelo tosuki wana matondo mama alingi obenga obenga sikoyo oyo alingi obenga akokobenga po ete apesa makanisi na ye mpo tozali awa tozokoluka toyeba eloko nini oyo nalobeli bino nyonso tozali na bakonzi ba elite oyo baelite bamipesa na mondele bamondele oyo babenga bademon bango nde bazokolela biso bitumba na kati na ekolo Congo toloba yango na baémission ebele bandeko ebele bayebaki te ke makambo koyela biso ndongo makambo eza koyela biso ndongo tolinga te bitumba eza deja liboso ya porte bitumba wana tokoevita ngo ndenge nini nzambe akoyokela biso nzambe akoko na po alobi ke non ye alobi balkanisation ya Congo pas question Congo ekozala balkanise te nzambe aboyi Kimbangu aboyi alobi Congo ekozala jamais balkanisé. Alors, bango balobi non, faut que na bitumba. Ah, na bino le bino. Botala ba rétroviseur na bino. Guerre si eza koleka na kati na Ukraine. Botala miniature kuna Congo ezali dessiné. Na mbaka wote. Bondibela ngai te. Bitumba o ezoleka na Congo. Ba armement nyonso oyo ezalaki prévu ekende na Ukraine eza wapi lelo eza na Rwanda eza na maboko ya M23 eza na Congo bitumba nyonso ezali lelo mité na Congo na lobela bino bandeko bozonga na légèreté te makambo nazoloboyo eza bonzambe ezotinda ngai naye kolobela bino yango bitumba eza koyela biso esengela biso toluka tozongela valer oyo bankoko na biso bazalaki nango avant arrivé ya mondele esengela biso toluka toyeba po bango bayelaki biso bayelaki biso nzambe bayeli biso rébellion bayeli biso bagénocide bayeli biso bamassacre bayeli biso ba LGTBQ bayeli biso nyonso ya mabe koyiba kobomana kotia kosakrifie bana tout ya mabe est-ce que bozo koyeba ke bango baza na origine nango oui ou non mais comment tokangami kaka na eloko bango bayelaki biso oyo eza konduire biso na erreur et affaiblir biso nous sommes juifs affaiblis mpo na nini mpo ete tolingi koyokela nzambe te nzambe aza kobisa biso nzambe akobimisa motu ndenge bozokanisaki bapaster bakobisa bino keno okomata na lola batiela escalier omata na lola lola esika oza wana na Congo lola yango wana jardin d'Eden oyo ya nzambe Congo na biso kaka yango bino ozomona pamba siko bapaster bayeli bino na bevêque na babe na banani ke te faut que na royaume il faut chercher na royaume ya nzambe mais bango na bamboka na bango bazoluka na numéré ya Congo bazala ba or ebele bazala ba coltan ebele babomaka bacongolais bango balobi te kuna bazopesa bino bible botangaka de l'autre côté bazoboma bino comment mutu ayokaka te bandeko bana mama mutu ayokaka mpo na nini bolingi koyokela biso te tozoteya ndi tozoteya te tolobi botika biloko waza biloko ya nzambe te moto ayaki nango moto ayaki na makambo ya religion wana bango nde bato baza à l'origine ya bamassacre biloko tout
oyo esalama na kati mabe nyonso oyo esalama na Congo soki lelo bozokonoba mboka ezotongama te miyibi na miyibi mundele corruption mundele nyonso oyeba mpo na ye biso tokozala malamu te nyonso ye ne moto ye ya mabe ye mais biso moko tokanga mpe na ye on tous les conseils bon je dois faire quoi maintenant oh ben écoutez maintenant on va t'aider à mettre ton argent quelque part mais oyo mobutu batia quelque part ekenda wapi po ezalaki na makila rouge yo makila vert yo bazongisela yo bomoni maloba na nganga lelo ekomi wapi babloke bambongo na États-Unis bokobenga nga te papa sayala soki toyokelaki yo mbongo ekei bambongo eza kokende boboyi bambongo na ndako mbongo na ebongiki esala mita misala oyo esala ta basosiété mokompani moko eza te na Congo. Mes chers amis, il y a combien de ministères au Congo? Santé abatiza mobulu, baroute banzela abatiza mobulu, kolia abatiza mobulu, courant eza mobulu, nyonso même banzela ya pamba kotonga lelo na Kinshasa embouteillage incroyable. Nan bamona embouteillage ndenge wana te. Kaka nzela moko kaka wana boulevard Lumumba oyo ba flamand batikaki bo créer mususu te. Mais toujours que ni wapi na bino. Toujours que bino bandeko na biso. Bamso bakokanisa te baluba te ele kamba luba te ele kamba bangala te ele kamba ba Congo te ele kamba Swahili te ezali kamba ya biso ba bena Congo ezali kamba biso ba bena Congo. Aujourd'hui ce qui se passe dans le Nord Kivu na Sud Kivu, est-ce que vous pouvez imaginer vraiment c'est facile de voir que bato bazo raison de raisonner te bitumba eye Bunagana tombé entre les mains des ennemis M23. 3 ans, ils sont là. Bon, ok, Bunagana. Massissi, Ruchuru, Goma, tombé. Nord Kivu Mobimba, tombé entre les mains des lignes. Sans nous que Betama, jouons facilement. Bukavu, Sud Kivu, Bukavu tombé entre les mains de qui? De M23 AFC. Oh. Comment on appelle ça encore? Ouvira et nous non. Comment on ça biso toi la pouvoir toi le ministère mon côté de l'habité se consulter allez tu dois chakal ouvira koyate biso ba tu chakal na ouvira we ba secret bini lelo ba chakal ko ouvira koyate biso entre autres ngai oza komona to ouvira koyate to bengani to sabo spirituellement pas ouvira tikali bolana quelqu'un ndoki kaka ba oyo bakoye isi Bunagana ba oyo bakoye isi Goma ba oyo bakoye isi Bukavu bakaka wele ya Uvira te biso kaka tolingi kaka Uvira ebi tie le discours sans analyser que ba discours na bango eza insensé. Non, écoutez, Uvira biso kaka Uvira mais Uvira eza nini? Chef lié à nini ya Sud Kivu, capitale ya Sud Kivu, et nini? Bukavu. Donc vous laissez, vous abandonnez Bukavu, vous vous mettez là dans Uvira. Donc, et l'on va monter au Boaki, on va laisser le Ramouké. On y a mis une effort de salamité pour le Rwanda et résister, et éviter. Kaka bino bato botinda ki ba soldat ya FARDC, baki ngo beta masasi ke ba no kimi sarabat. FARDC. FARDC je sous commandement là. Ben ko to sur la bien. FARDC chef suprême ou appelle ça ba ordre na FARDC nan. Monto appelle ça comme bec on a FARDC que non, vous non militaires, vous devez faire ça nan. Et Batouana, on est incapable de repérer sa ordre dans FARDC, on depuis des années, que FARDC est dans ma boca banguna, FARDC est dans ma boca batouti, c'est biso, arrêtez vos histoires là, le pays n'est pas occupé, arrêtez. Le nom, Bako, Goma Zako, Nord Kivu Mbimbe Zako, dans ma boca banguna, Bukavu, moitié, est dans ma boca banguna, et vous voulez la Uvira, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, vous les élites de ce pays-là, vous les autorités. Bon, que nous tenons un peu de bosso entre les oui, nous sommes venus pour... Mais vous laissez Bukavu comment? Vous avez abandonné Bukavu, vous avez
abandonné Goma, vous avez abandonné plus de 3 ans Bunagana. Et vous venez maintenant s'installer dans la il y a Sud Kivu, dans la comme moi, parti Moka Mouké, Ouvira. Voilà, ben, on a vu ça, ma comité au Salamawana. Bateau, va battre l'Ouvira, pour être Ouvira, pour être Bundaki, na FARDC. Bande qu'on a besoin de maï, ou armée nationale du peuple Congo, ou tous ceux na Bango, pour ouvrir quoi, on a mis ça battre tout aux Okanga. Pour nous virer quoi, to nous battre, to intervenir, to connecter au niveau spirituel, to connecter au niveau physique, to mettre au sol na Bango, to faire une stratégie. Allez, paf! Ba bête FARDC. Et FARDC, wana, ils avaient ce commandement, il y a nani. Nani a commandé que FARDC wana ea kubimisa e bundisa bande kona biso ba mai. Nani oya yaki na kombo ba wazalendo. Mes chers frères, mes chers amis, écoutez-moi bien. Ce nom-là de wazalendo, c'est un nom cherché quelque part dans le laboratoire et Illuminati va franc-maçon. Ce nom-là vient de là. N'appelez plus vos frères wazalendo. Ce nom-là a été travaillé pour affaiblir nos amis Maï. Ce nom-là de Wazalendo a été travaillé. Suivez-moi de partager cette émission. La vérité, mais c'est la vérité nyonso. Le nom de Wazalendo a été travaillé dans le laboratoire ou Illuminati. On peut savoir comment on na ba wada na kuna ko comment on to travailler comment on peut savoir noso et pour affaiblir bango. Et voilà comment on a affaiblir bango. Ba kanisi de bato on peut savoir stratégie malamu pour être avancer. Il y a un plan secret qui se cache là-dedans. L'approche, approcher ces gens-là et après les affaiblir. Plan on a pour être échouer, traverser Ouvira, alors il faut bango tout se consacrer na effort na kati na Ouvira, bango pour ne pas affaiblir bande konabiso mai o bazana na kati na Ouvira, auto bengaka armée nationale du peuple Congo. Donc passez le message à tous les amis, au kata vidéo Tinder bande koto, le bas que ce nom là de Wazalendo a été travaillé. Et ça non moko les outils dans monde satanique diabolique qui a affaiblir bango. Bon appeler bengo bande kono Wazalendo te. Bon appellation wana boy yango. Voilà bande ko ba secret oza ko bima wana et senya na biso nyonso moko na biso atelema poete to tala nini to ko sala to bunda bitumba oyo. Bitumba eza na Congo bandi de loté. Eza bitumba moko ba préparer quand depuis 1885. Tango na monde coquille lelo ba mettre en pratique. Et alors yo mzo sakana yo ndeko na mzo ko la na pongi o mona ke te atala biso bien ngana na larna ngana okimela wapi ndeko na okimela yo mzo na kata gouvernement yo mzo na kata parlement yo mzo na kata sénat yo mzo ministre okimela wapi o eza ko yelo yebite o na zo de la bino na oza bino lobike malobana ngana lebisa bino nini toloba to benga bande kotobite Félix a ennemi la pisoté. Bato gouvernement a ennemi la pisoté. Mais ceux qui va comprendre l'ongol va comme ils sont sincères. Il y a koyeba. Et si quand ils vont tenir signer ma candidate signaki. Ceux qui puissent va bien comme puissent nous sangane sika moko. To le que on a compris. Ndeko wana asraki mabe. Ndeko wana asraki mabe. Allez ndeko. Likamu yokena sabo. OK, bon. Yo vana mupanzi chikana no biso moko yo leo sinaki biso tozaka kite bakoto na biso ba engagement yo sinaki te yo vana mupanzi biso to bundana bango biso moko. L'idée c'était ça pour to yeba ki yango ke koma ndenge wana les accords de 2018 banen ba sineng ba accord wana qui ça Corneille Nanga qui aujourd'hui a reçu l'accord de 2018. On a signé l'accord. Moi-même, j'étais là, j'étais témoin là. Le président était témoin. Quel accord? Est-ce que l'accord là, mon a signé un accord? Il y a un propriétaire, il y a Congo. Il y a le Congo, il y a Congo, il y a poche, pour appeler ça bien, on va tourner, c'est ça le problème. Bande qu'on a besoin de check orgueil. Orgueil du bosso.
bayebaki te ke ekokomela bango ndongo biso toyebaki ekomela bango ndongo mpo 5 ans après pour remettre le pouvoir toyebaki yango nalobaki wana na chaîne oyo 5 ans après Félix doit remettre le pouvoir. C'est ça le problème qui se passe là bas le labino oh libérateur. Non, il n'y a pas de libérateurs. Ils ne sont pas libérateurs, ils veulent récupérer leur pouvoir entre les mains de Félix. Est-ce que Félix a dit qu'il est là ndongo et pour nous il a bichoté. On le savait. Donc il y a qui est comme à boyer. Ceux qui 5 ans l'équipe a créé les guerres. Pour nous jouer qui m'a carte ah mes frères, venez. On a consulté le poste le conseiller de Félix, moi. Je ne peux pas citer le nom des gens ici. Mais on a consulté les gens parce qu'on les savait que non, bah compliqué hier à ce pouvoir voilà à ce qui sera biso va bien à Congo biso ton bomba il a un secret il a sous secret pour attendre la vérité. Tant que biso la vérité tout. Te proposer qui va conseiller naé. Boye bisaye. Biso to bomba il y a rien de pour la biso. To ça les m'a bêté. Mais biso sur on s'organiser pour te tenir non assigner qu'il y a même pour vous signer ça qui est. Est-ce que le pays va être là? Comment pouvoir n'abîmer comment? Quel accord que j'ai d'accord? Tantôt comme la Bangando, mais Félix a comme la Bangando. Est-ce que vous comprenez ça? Les amis ont besoin d'habitude, vous comprenez la situation. Situation de Zanango, il faut Félix à remettre le pouvoir. Pouvoir ne m'a pas banani, ne m'a pas tout. Oh, bah, Yaki, depuis 1996, donc depuis 1994, on va y aller américain, bah, Yaki na Bango. Amphi, explica bien yango. Ils se sont complotés dans les États-Unis, dans le Canada, les Américains, les Français, les Anglais, les Sangana, les Tchaki, Mongo. Non, il faut que l'on boute à l'Union, concéder plus au minéral Congo. Il faut que est-ce qu'il y a un secret là? Il n'y a pas de secret, je vous dis la vérité. Bon, bah, tant que livre, on a Amphi, bon, nous, quand on voyait un secret, ils ont caché là-dedans. Bah, il y a qui va lui dire non, tu peux ça, autant de groupe, il y a Batou, tu peux même comme libérateur, pour venir à Mobutu, pour être bichot dans le contrôle du Congo. Et bah, Congolais, bah, Zoba, bah, Ndimaki, bah, se mettre d'accord pour sauver le pouvoir, bah, il y a qui ensemble. Bah, comme on a, comme tu me souviens encourager Bango, tu aider Bango, oui, tout ça là, Bango, le pour sauver le pouvoir. Bah, il y a, tu souviens qui va. Tu souviens, bah, comme, ah, tu vas couler au pied de Massassi. La carte à Kinshasa. Souvenez-vous de ça? Bateau montre le bal. Moi, ça peut être. Moi, ça moutou à mon athée. Faut pas montrer moi, ça moutou. Faut pas montrer à moi la moutou. Vous m'avez un côté? Vous vivez un côté? Vous avez pasteur, vous avez voté à la carte de l'église d'Abino. Que oui, ce que nous vivons là, l'histoire se répète. Pourquoi ne pas enseigner ça dans votre église? Que non, c'est un danger pour nous. L'histoire se répète, alors il faut se mettre debout tous. Pas question de prier, nous allons nous mettre debout. Pour nous déclarer souveraineté la mission. Pourquoi on donne pas en otage? Ce sont les mêmes groupes de gens qui, dans le monde, qu'il faut Bango Batikalaka, dans le combat dominer sur Bissot. L'armée est entre leurs mains, la police entre leurs mains, les institutions du Congo entre leurs mains. Nyonso, présidence de Maboko na Bango, Nyonso. Dirigé par la minorité Tutsi. Ils se disent qu'ils sont congolais. Est-ce que les autres minorités du Congo, Bazate, tu as combien d'ethnies? Plus de 480 ethnies dans la carte du Congo. Mais ethnies, on a une minorité Bazate, autre bagage que Bangala, Balouba, Basoye, même si on a des mais pour ne pas vendre karaté, ma belle qui a biso, ah ouais, biso, tu as depuis 1885. Où est banal? C'est mensonge. Mensonge où tu vas au Boeing, où tu vas au Occident. Qui ont bien besoin de partenaires privilégiés? Vos amis qui sont à l'origine de ça, vous n'avez pas honte. Dites la vérité à vos enfants. Aujourd'hui, le bras, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent la vérité à leurs enfants. Attention, Zoba. Bon, on va congolais, on a bon, on a Bana Nzambi, Bana Nzambi, mais Baba Bisengi. Baba Bisengi, Baba Zoba, Bayebite to côté la religion, tu vas sambe la kaka, Nzamba ko sala pona bango, Bataka ba prière. Basembla ka Nzambe, Nzamba ko sala ko yokelo. Kuna ba mso wala bi, kuna ba biso ka ba église de réveil. So que le nord qui vous la Syrie qui vous partout, plein d'églises.
So aussi même moi mi ba bossa na pouvoir na ba hote ba bité ba ngala ba ancêtre so ba ka ba ancêtre moi mi ado douter peut-être na kenanga au samba na première nini na mosquée tiens que na au samba l'église protestante tiens au samba la boy ayebite bo nzambe na ya ayebite est-ce que vous raisonnez ça tu mo koko na biso ba yebite paka matiki lo sako matondo mingi na eloko tie wana pote ya solo c'est ridicule. On sait que tous ont passé, nous devons tirer l'éternel Mazate, mais souvenez-nous on peut se la balle, oui, mon père était là, mon père est fille tel, mais mon père a fait ça. Et on peut faire pas balle à nous. Qu'on sera gagné dans le Congo. Qu'on y a un tribalisme, qu'on y a qui, avec tes amis, on détruit tout. C'est ça. Souvenez d'abord avec sa balle. Hein? Il est temps que Bissona Bino, tout ça, non, cette histoire-là, tout beau yango. Parce que les bateaux, les bateaux, Bissona, Bazara Fouché, les Bino, quand ça va cabrer la Bino, hier, au Bono, il y a un bango, et Bango Bazara Simabilo, qu'on a Nyoso. Nous sommes pas venus de la Bissona, on va transformer les pouvoirs. Ils sont là tous. Oui, et tout, nous avons profité. Nous avons accompagné Bango, nous avons dans un poste. Mais, c'est quoi cette histoire? C'est ça ce qui se passe au Congo. Les vrais Congolais sont là-dedans. Oui, dans notre poste, moi, on m'a appelé, on a balancé Bino audio. Yo, Félix, Toza, opposant Félix, viens nous rejoindre. Oh, c'est quoi ça vous rejoindre, vous, Nan? Oh, Biso, c'est bon. Oh, papa. Bino, c'est Yanni. Bon, mais qu'est-ce que c'est cache derrière vous? Voilà, comme le Koukouma. Ne pensez pas que non, je ne pense à rien, mais explique-moi, qui se cache derrière vous parce qu'on vous voit avec des armes sophistiquées venant de l'Ukraine? Qui vous a donné qui vous a servi ces armes-là? Pour quelle raison? Et vous voyez, on peut se rendre. Pour bombarder, pour bombarder le Congo, pour bombarder le pour exterminer tes frères, et tu dis que tu es très content pour ça. C'est la malédiction. Et karma ya nzambe, papa, maman, n'atteint comme mon tuteur. Papa, maman, karma ya nzambe, eko foot sabino. Bomba na yo, c'est la haute diplomatie na yo. C'est la nyoso lingi. Mais oya nzambe tata, kalunga. Toko tala ndenge nini, eko souke la poète ya solo, on sa koleka wana na kati na Congo. Vraiment, on voit ça, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Parce que là, on se moque de nous partout. Un petit groupe de gens va manipuler plus de 140 millions de Congolais. Et nous sommes là humiliés. Quel honneur vous allez dire à vos enfants que oui, c'est à notre tour, on était là, on a cédé Bunagana, on a cédé Goma, on a cédé Bukavu, mais moi j'étais ministre de la Défense, moi j'étais ministre du Transport, ministre de la Communication. Et vraiment que vous avez ridicule pour la Bino Batata. Et que vous avez la solité pour la Bino, qu'à votre époque, vous avez cédé. Qu'est-ce que vous avez cédé pour gagner quoi? Gagner les papiers. Quoi faire avec ces papiers-là? Vous manipulez Bino. On vous manipule à cause des papiers, à cause de l'air, de vos tapis rouges. On vous manipule. Est-ce que vos enfants, le oui, mon papa à son époque là, quand il était ministre, quand il était député, quand il était sénateur, à son époque vraiment il a bien travaillé parce qu'il a cédé Bunagana facilement, il a cédé Goma, il a cédé Bukavu pendant plus de temps. Il y a eu autant de morts à son époque là. Histoire où vous avez la merde, na bana yo, na bakoko na yo. Aujourd'hui, tout va kaya. Tchombe. Est-ce que Bana Tchombe va être honnête devant les gens pour se dire que oui, il y a un corps à Tchombe? Non. Il sent la trahison sur lui. Il sent la trahison pour dire qu'il est fils ou petit-fils de Tchombe. Parce qu'il a collaboré avec les ennemis. C'est ça le problème. Ça ne vous enseigne pas. Ils ont enseigné Binoté. Ils ont enseigné Binoté que tous les maillets de non. Il se cache là dans le bureau quelque part, na katakit, na cigare,
Oh, j'ai manipulé, j'ai mes chiens là-bas qui travaillent pour moi. Oh, ben, eh bien alors, comment ça va là-bas? Ça va, vous avez progressé? Ah oui, vous êtes à quel niveau maintenant? Mais il faut pas, mais non, on est arrivé à une résistance là, il faut aller. Mais on vous a donné tout, non? On vous a donné tout. On a fait ça, meeting, on a mondé. On a fait la paix, ça y est, nous, c'est pas ça, pas bon, il est très content de donner l'ordre de son tour aussi. Allez! Pourquoi la bango? C'est honteux. C'est ridicule. Franchement, mes chers amis, en regardant, toujours ça, l'histoire mourir à ma baie. Toujours comment histoire mourir à ma baie pour nos enfants, pour nos petits-fils. Toujours comment histoire à ma baie. Oh, que mon temps libre, ça peut s'arrêter. Voilà, merci à alors aujourd'hui, tout comme on a tout un scénario, nous sommes impossible la carte l'école au Congo, tout comme on a massacre, tout comme on a viol, tout comme on a nous sommes maman innocent, bah ça fout à makila na bango, ça sopana, mais makila on est ok ne pas battre, makila on est ok fout à ma, bah oh nous sommes allés au terre, là on va bomba tout un comme tout tout yebi que bino moko azali au terre, le kamunyoso ayebi moko pour un mbongo ça na yo mais pouvoir à diable au Congo, c'est fini. Pouvoir il y a diable dans le Congo, dans le monde, c'est fini. Nous avons rappelé Bino, on est là comme rappel que et si pour na bango et comme Nicolas Otanga et Tumba Ezakoya, inévitable, Tumba inévitable. Na kati ni kolo Congo bitumba bino boyete bano kosa bino ba préparer bitumba pour ba mir bino Ezakoya pour na bango ezali ba boto la biso Congo. Mais tata, mokolo babele wana lobi, pas question. Mouta ozata 1 cm konga kenango ezate. Voilà, nakanisi papa na biso pambi, le sako matondo epai na yo sika yozali, ya solo papa mpaka matiki, le sako matondo epai na sika ozali, ya solo bandeko nyonso to ba toko bunda na bango longo toko sala musala bandeko, o azala besoin ko sigérer, o akoloba likambo nyonso akokoloba, to tikeli bino ka moi 5-10 minutes, okoko benga bobi numéro de téléphone 0032 480, non, attends, sorry, 0032 466 110 192 tope 190. Voilà, Toyo Kanano Tomoni Ndeko Abeyawa. Allô? Matondo, Papa Sayel, merci, Nalandio, en tout cas, dans l'espoir, makasi, ok, Toye, Banamokeke, Mboka, Nabiso, Congo, et Okendete. Félix, Yoza, président ya Congo, Monoko, Okangi, Batubazo, Kouf, na Nord, Ozolo Belote, Ofandi, ambassade de France, bazoboma biso, bazona ba matériel na bango yo, ofandi monoko kangi popo, ozoli pouvoir na botambola na tapis rouge, ola ta ba veste kitoko, population etaliote papa, soki ozokoka te na niveau komi, benga bandeko na opposant, baya oza pouvoir. Yo kimano ke no kopema soki wapi, soki na mindele okende, soki na Rwanda pe, comme moi sinon azarane rwandaise. Mboka na biso ekokendaka te, jamais ekokendaka te, ekokatanaka te. Soki yo sinaki bapacte na yo kuna etali yo moko omema ngo na mapeka na yo, me mboka Congo mutu moko akozwa yango kaka bolango. Naza koloba na yo po molandaka mvuluzi, donc yeba yango ke luka nzela kokende. Tika mboka na biso na kimia, toza na besoin mboka na biso pona bana na biso bakoko na biso. Mboka na nzamba apesaki yango te po yo baorganiza ngo na mindele na barwandais. Soki yo oza mpe parti ya barwandais, landa bango kokende Rwanda na mwasi na yo. Tolingi mboka na biso etikala na bosembo ndenge nzamba asalaki biso. Peuple Congolais alingaka makila te, peuple Congolais alingaka ne bitumba te. Oyo kotiesa bato na kati ya babitumba tala na Kivu ndenge bato bakufi. Ovandi ka monoko akokanga. Yo za moto ndenge nini yo? Makambo na yo tosi tolembi, tozomona o clair te. Me mboka na biso ekokabwanaka te. Omata okita, tokotikala kaka bongo. Mboka na biso na barwandais oyo olati kazaka otie bango batuto tu a ceinture na yo. Bokobimaka nde na Congo wana bino nyonso yo elongo. Matondo papa. Matondo mama na biso ya solo eyokani. Alors le sako na telepa na yo papa na biso peko sa songele le sako ndeko Angèle Lengo le sako papa na biso Pascal Matungu le sako papa Ngombe
kitoko ya solo bandeko ligne ezali wana alors toyoka nanu alors losako bonjour matondo malobi mpona yo mama ndeko losako papa sayala losako na bandeko nyonso nga nalingi nalobaka likambo moko bomoni nani Chilombo wana Chilombo azokende na ye Chilombo azokende alingi atika biso na merde na ye oyo biso nde tofongola matoi na miso tofongola baposhe mpona bazalendo nazoloba na bango Chilombo azotika bango azoteka bango bakandidato esalami deja Chilombo azolinga bato na ye wana bazalaka nzinga wana bakota baya kosilisa biso tiko bazalendo bazoyeba yango te bazoloba oyo bazotravaye na guvernema ezalaka wapi guvernema eza na maboko ya kanambe banakala Chilombo azolinga atikila kanambe place me azoyoka nde soni ya bandeko na ye bao batielaka ye confiance tiko biso nde tozoyeba yango teke bato nyonso baza wana baza bapaya mboka eza na maboko ya bapaya papa sayala alobaka yango mikolo nyonso tiko biso ntango tolobaka o Chilombo tika na yo kende azalaka te wana te makambo nyonso ozosala wana etali na ye te biso nde tosala effort bazalendo bayebake bango bana mboka babunda bango bana mboka basala nyonso tokutana tosolola topesana biso bato toza kotoyo bapoto nde tosunga bazalendo bango moko babomola mboka me oyo akoloba Chilombo asala boye basoda nyonso oyo bomonaka wana bazalaka ya kanambe Chilombo azalaka na soda te baoyo bazalaka ya biso bakufa batia bango na basaki kubele bomona tiko tozozela kaka o Chilombo mboka etelemi biso nyonso tovandi na biso na batanga ebele na bapoto awa bamwamwa yango tomonaka mwa komanda mwa gerenare mwa soki nani tozozela nini biso nyonso tozozela nini tokotisa maboko na baposhe totelemisa bawazalendo batala Chilombo te Chilombo aza ya biso te azokende na ye soki na Monaco soki na wapi kuna akendaki kokopere azala na ye kuna place mwasi na ye akoma kovanda ti mikolo tiko babande nyonso wana batondi na mboka balobaka ngai wande akokoma nga te ngai wande akodirige nga me babande moto baodirige mboka babande baburunde bacentrafrike basoki banani mboka etondi na bapaya balibane kutolele mikonzi bango tiko tokoloba nini biso tovandi kaka tongala bango biso bakolomboka yo okolomboka soki okoti kuna ntila pa okei me bafie na bango awa bakendaka mikolo nyonso baza Kishasa poto bango bakufaka te omitungaka te mutu soki kongoleze okongole ya solo akiti akozonga te misusu bazokufa kutu na bana na bango siko tozomitangakanga awa onga na kobimisaka mwa difra na nga te mpona okende kotonga nakotongaka okotonga wapi mboka ekomi deja na maboko ya bapaya yo kotonga wapi motu akazalaki nango yangana papa sayala vraiment ezosala ngo mpasi ntango nazoyoka bazalendo guvernema elobi otalaka mutu wana soki bitakwila soki bitakwila akefongola monoko na nani ya bafrancais bawazalendo wana baza baventurier batiki peye bakoli ese ekawa te voilà ya solo journaliste bazoloba te alobi bazalendo wana ya kutumba wana kuto aventurier français yango ake kotanga yango kaka na bajournaliste ya bafrancais merci mingi papa matondo mama na ngai tozala dupe te ya solo bandeko toluka te bandenge tokobundela mboka il est important po tozokomona bato wana baza kosala bakampagne na bango ya kosangisaka bambongo batuti basala campagne kosangisaka bambongo partout au monde bazala richesse na biso na maboko na bango
ba carrière na biso nyonso eza na maboko na bango nyonso eza na gouvernement na maboko na bango ba banque na bango bazosangisa bambongo lisusu po ete bazwa zela toka nanu ndeko. Allo allo, oui bonjour, oui toujours kayo ndeko topesa mwa 5 minutes mabe pa na yo. Ok, eloko nani naloba bafrançais bazoboma biso kuna na mboka na biso me na kati ya Kinshasa ambassade ya France eza nango ouvert. Bon, tokokende wapi baambassade ya mindele oyo nyonso baza babinemi na biso pourkui baambassade na bango eza polele na me mama okotuna ambassade ya France eza polele ndenge nini yo so yoka na monde entier boza na guerre na voisin na yo frontière na yo na voisin na yo eza kofunga moso yokango oluka nano ya mundele ebongo oyo yopela moto azomene yo guerre. Voilà, allez-y comprendre alors maman, et voilà, allez-y comprendre. Voilà, et ba congolais bazo na bango loko te banda to batumbe banda bana bunagana voilà musa lobaki yango gouvernement wana nyonso baza kuna kaka barwandais na barwandais bien sûr akosala eloko moko te papa na ngai akosala eloko moko te banda aprometaka biso ke l'Allemagne d'Afrique Congo tomoni yango nano te tozomona kaka bamaboke ya bapoubele baboka bapoubele tina hôtel de ville pembeni kaka na porte hôtel de ville kabaka ta poubele bango bamona yango te balekaka wana nayokaki atambola ye na mokolo moko boye abetaki makolo te epa na ye mpona ye babiloko ya solosolo wana te Allemagne yango ya Afrique ekomaka journée pourkui alingi mboka te soki alingi mboka te atika biso atika mboka biso ye akende parce que bacor na ye asinyaki yango nde bazolandela ye lelo atika pouvoir akende toana tina na ye te aza ndoki matondo mama na biso matondo toyoki bandeko bayoki bien voilà na ngoni inquiétude maman préoccupation ezali ke comment ambassade ya France ezali ya kofongama baye mokili bimbe yebi ke France ezobundisa biso Union européenne ezobundisa biso comment Schengen ezofonctionner ba bureau Union européenne ezofonctionner Rwanda Uganda ambassade na bango eza kofonctionner ba frontière na bango ya Uganda na ya Rwanda kota obimi nde olingi mais de l'autre sens Congolais ou FARDC ko kota na Rwanda te soda moko FARDC ko chama ko na Uganda te mais bango kota o kota bini yo fele et ça la honte te et ça la ridicule te quelle humiliation qu'on va continuer à vivre en regardant l'histoire comme ça. Que les gens qui déclarent nous sommes en guerre contre le Rwanda, le Rwanda nous menace. Il menace, il est entré où? Par quel moyen que le Rwanda est entré? Par vos frontières. Pourquoi ne pas former? Pour nous que la frontière en côté. Voilà. Merci. Merci. Merci maman. Ok. Voilà bandeko bana solo kolo Kongo ya solo ke ezosala pasi ya komona ke ya solo bandeko baza ko s'inquiéter na makambo de kana Congo mais na ba presse nyonso ya Congo okomona ka dialelo bamususu bakomeka na badeba ya politique wana mususu mutu ya soki ya Moïse Katumbi wana mususu mutu soki ya Chombe wana mususu mutu soki ya Nanga wana mususu mutu ya Félix wana kaka badeba yango na yango mais réalité ya ce qui se cache là derrière bazoloba moté. Nous sommes en guerre contre qui? Qui nous agresse? Il est entré comment? Ils sont entrés comment? Par quelle porte? Et cette porte est toujours ouverte. À tout moment, ils peuvent entrer. Et on dit quoi? On est en guerre avec eux ou bien c'est une complicité? On dit, oui, on a une force, la force armée. C'est quoi? La FARDC. La FARDC. Qui commande la FARDC? Qui sont les commanditaires? Qui sont le commandant de FARDC? Sont au Tali Bangonio, sont depuis que Félix a le pouvoir. Bangonio, sont au conduire, les généraux, sont les Tutsis. Les généraux, Tutsis. Mais comment quand Bissot Télé Bango, au Télé, c'est Tutsi. Mais comment Bango va au monde en côté? À ce moment, mais à la droite, on s'en est le côté. Parce que les mères sont liées. Mais ma mère est liée. Elle a permis de faire quelque chose. Elle a permis. Tout ce qu'il y a pour ça, soit à tricher, ou soit il faut demander autorisation.
soit en France, soit aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden à l'époque, soit en Rwanda, soit en Ouganda. Et aujourd'hui, si on nous insulte partout, de partout, dans les pays africains, ils ont raison. Parce que dans le Congo, on a plusieurs émissions. Congo est le cola, tête à locomotive. Ou ils ont wagon, ou ils ont la carte à locomotive. Ceux qui wagon, les ont lourds, ils ont freiné le wagon, très bon moyen qu'ils les aient. C'est actuellement ce qui se passe au Congo. Notre problème, notre situation, notre problème est Afrique Mobimba. Pas seulement Congo, pas Afrique centrale, mais Afrique Mobimba. Mindele va y bien que tant que le Congo n'est pas encore sur les rails, mes chers amis, l'Afrique sera toujours bloquée. Et c'est ça, c'est une fierté pour la Bango que oui, si ça plan la Bango, si ça plan la Bango pour bloquer Bisso, pour que Congo est bloqué. Autour de Congolais, cette histoire-là, mais non, ce n'est pas notre niveau. Oh, il y a un mot comme ça, Bantou, mais à un niveau là, non, c'est compliqué. C'est compliqué, ce sont les Français qui sont là. Mais Français, ils ont en France. Vous êtes souverains, non? Des pays souverains. Oh, mais vous côté. Quelle honte! Bon, on était quelque part, puis là, non, mais écoutez, parce que, bon, il y a une politique, cette politique-là, c'est compliqué, mais autre chose, bilan, que politique est conflit. Est-ce que vous saisissez cette opportunité ou pas? Que politique est dans le soutien. Arrêtez de faire marcher les jeunes là, Kinshasa, avec vos sales partis politiques là. Bande comme la jeune, passez le message. On a passé le message de l'on que politique est sili, religion est sili. Bon, il va passer dans le bilan, on a mal de salam sous. Bon, ça va pas cramer, l'église on peut se dire honte. Mais l'église on a montré le Congo, Congo, même à l'étranger. Donc, au moins, que Bissau va Congolais, tu as fait l'Afrique au Bimba. Tu dois faire l'Afrique pour l'année à cause de la religion. C'est quelque part à cause de la religion. Quel Nzambe? Nzambe a quitté ma papou, n'a fond du coro, ou à Nzambe est avec nous. Nzambe est là avec nous. Et nous sommes des petits dieux. Tous en bas Nzambe, tous en pouvoir. Nous sommes des bisous pour ça faire pour na Uvira. Nous sommes des montées de bandela émission. Tout ça, parce que tu dois pouvoir avoir ça. Tu dois pouvoir avoir la transformation. Oh, il y a un voulu qui m'a. Tout ça, nango. Et le Seigneur appelle à Bino pour reconnaître nango. Bino, nous sommes là dans zéro tout ça, nango. Moi, parce que nous sommes là, il y a beaucoup qu'on a biso. Nous sommes là, nous avons beaucoup qu'on a biso, belle là qui. Tout là dans zéro, on a pour mettre fin, non. Il y a domination, oui. Malgré que l'hégémonie n'a pas ici. Mais pour vous, l'hégémonie continue. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le socle pana de sensibilité, le socle pana de Komoufle, Mobimba, le socle pana mama de Konabiso Sahel Shungu, le sako, Nabino Nyoso, Bandeko, abonnez-vous, vos likes, merci pour vos likes. Tous allez wanato pour Bundeko, le Congo, tous quitté, tous en abine longo, na kanisi, toko kuta la lisusu, na fin de semaine avant, tous en amokoro moko, la semaine, oh, toko sa émission, toko nanindeko. Allô, ndeko, le socle pas yo. Tanga soit téléphone, soit appareil, aux autres, soit ordinateur, aux autres, comme ça, le moment de l'oiseau. Très bien. Allez-y, papa. Voilà. Fragile. Tilombo, il a été nommé. Jour oyo, babimisaka kombo naye, les Américains l'ont fait appeler Bakenda naye, Bakenda na pokwa, Jeannette Kabila Zaraki wana, Joseph Kabila Zaraki wana, na Maman Martha Zaraki wana. Bakenda ba nomaye konome, bamona ki keso bapese ki Fayulu très intelligent, et puis Fayulu azana bato ebele o bafongo miso. Donc, il y a des gens dans l'intervention dans la salle, il y a un moni et ça les locaux mon côté, puis on a raté qui marche à raté.
parce que la décision moko te akosala kuna ye batiaki babifanda 5 ans soko osilisi otiki normalement il fallait tiki la moko na bango soit sur katumbi te anga tiki la oyo mosusu tozalaka ne oyo amipengaka soki mushi soki nani ndoki mosusu ye wana ozo propose nini ndeko ozo propose nini toluka mpe tokende na idée ya critique te toluka mpe nanu toza baidée tobimisa mpo ete totala mpo biso nyonso mabele wana eza ya biso tozali biso nyonso tu bapropriétaire ya congo toa mpe na droit ya koloba ozo propose nini ngai eloko nazopropose ndenge eza wana elafali ye Chilombo azwa conscience na ye ayebisa biso nanu po makambo ezomarche te pourquoi banda tozwaki baguerre wana il a riposté. Pourquoi lui ne peut pas riposter? Enfin, il a courage. Parce que jusque là, les gens meurent là-bas toujours. Ils vont continuer à couper. Il y a solo batté pour l'année. Il faut bien avoir courage à Ebisabiso pour l'année. Ce qu'on quitte les mamans va intervenir. Qu'il laisse ce pays, qu'il laisse les pouvoirs, qu'il quitte. À quitter, avoir courage à non, Martin Fayou, Louis Tolekaki. Pouvoir mais où est Fayoulou? Ndeko, quand tu parles de où est Fayoulou aujourd'hui? Parce qu'il est ici, il se croit opposant. Il est où maintenant? Pourquoi le Tozok a été à sauté? Pour pouvoir toujours au moins dans la balabala. Fayoulou Azawak. Batake Bisso va céder, Bounagan va céder, Goma va céder, Bukavu. Fayoulou Azawak. Électorat dans le ya Fayoulou wana soki lelo azongiseli yango aza na bato ebele oyo bavotaka ye omoni te eza force makasi eza la force makasi ekopesa mpe courage ata na bamilitaire babunda parce que aza na électorat moko monene alors ye soki akoki te il faut azwa courage lokola ye moko moto anomaka ye auti koloba ke ayebi ke azwaki te ye moto alekisaki ye na badile alors batia sikoyo moto aganyaki ya solo place ça peut se faire. Voilà, nous tika ko rêver politique et civil. Tous ces politiciens, dans le Boké Moko, pour l'information là yo. Fayoulou et Félix Chilombo et tous ces autres là, bazon manipuler Bisso, bazan bango tout ensemble. Moutou Moko azali opposant Mouninga, bazan bango tout jouer ba rôle ba pesa ki bango na Genève. Montrant jouer rôle na yéne ba yokanaki ba partage à pouvoir na bango baza ennemi te baza ba collègues ils travaillent ensemble montrant no salaire na yé ne crois pas que ceux qui Fayoulou azalaki wala ngo ça le contraire face na ba comment grand corps face à la multinationale parce que la multinationale est présente derrière cette histoire là à guerre wana ba français bango baza na sima donc ça veut dire que Fayoulou a quoi ça n'a rien mutu moko na kata bango ça le logo parce que baza bango nyonso elongo merci mais qui va nous sauver maintenant oui non il faut pas se victimiser tu es capable si nous sommes capables de faire quelque chose toza capable biso moko osala parce que pays ezali bien privé à mutu moko te ou ya groupe d'individus ce groupe d'individus ba semer chaos parce que sont tous ces politiciens ba semer chaos le Congo que Congo est dans le maboko ya Rwanda Congo est dans le maboko ya France aujourd'hui pour à cause des politiciens qui étaient toujours au service de ces gens-là depuis la nuit du temps. Ils travaillent avec ces gens-là. Mais maintenant, quand ça dans la manipulation politique, ah, moi je suis de gauche, moi je suis de droite. Donc, non seulement le couteau dans le système, on va créer pour pouvoir distraire Bisso. Alors, tout le cas, solution, tout le temps, au monde, na Bisso, tout le cas, non, Félix Azara sincère, à la vérité, Fayoulou Azara sincère, à la vérité, que oui, mes frères, mes sœurs, vous excusez Bisso, tu as échoué. Fayoulou, Félix et tout ce monde. Moi, je cite des gens, on a vu que Bazaba Ndekona Bisso va congolais. Tu dois citer Bango. Tu dois tanga ba étranger. Fayoulou, Félix, Bando Bake, oui, Ndekona Bisso, tu as échoué, tu sais l'abandon, Bino Bozole. Alors, Ndekona, le socle pas yo. Oui, le socle, Ndeko Jaco, nous voulons dire. Le socle. Je ne pas non papa. Normalement, si vous avez malgré tout ça, vous comptez la peine de se développer si la montée de méthode d'Akana Souka. Na oyo ya koya na oyo bakokumisa nanga nande kuna koyoka topesa faili eloko moko ezawa na sute moka soko tali etai ndenge koloba bato balanda yo bandakala otonga maboko
ngai pembe ngana kuna Ngeta. nyonso wana eza kosalemaka ndenge mpe papa oyo akenda papa ono toza kovivre lelo mais malgré distraction na biso bakongolais na kozanga koyeba valeur oyo ya mboka oyo balider eloko ekeleve makambo ezomonana oyo aza mayele azomona projet oyo bazalaka nango kilombo akendaka kokota yango eza kosalema donc kilombo ayebi ndenge obobi olobi wana ayebi ke yo okende fanda alia ntango na yo so ekoki oke ezonga na bato wana oyo aza koya tozokumisa oyo nanga nanga aza tozobenga un traître libérateur donc ye nde moto asala wana po nanga wana azoya na nsima ya oyo azalaki wana liboso soki kanambe baza basololaka po azalaki na ye ntango bapesa pouvoir wana ngolo eloko aza kozanga koyeba yango wana bazalaki na ye nanga azalaki na soki kanambe bapesi na Chilombo nde basololaka tozalaka te bayokanaka yo ozwa kende fanda apres lobi ozongisela biso kongola azomona te ke mikolo nyonso ekomi kanambe aleki kuna bozala te vraimen bandeko na biso ke lisano eza kaka na bato wana mpona nini tozolelaki lelo oyo boya fayulu nona oublion fayulu aza kuna te bato bakufi babundi banini fayulu yo boyoki fayulu nalobaka fayulu bayebi nga mpe nafandi nazolia na ngalia na yo soki lere ekoki ofandi na yo fayulu aza lider te ya pas de lider tolanda mama balider te tolanda mpe makambo so baparti politique te po bango nde bakomi mboka wana soki bakotunaka sikoyo soki bango baye te tokozala totya nani non mokonzi akobima kaka na bana oyo baza oyo bakundaka kuna babima babeta bango masasi mokonzi akobima tokosana bapoliticien ya kala oyo boya tozonga bazonga kongola azokomprendre te bozomona te mboka lokola rdc soki 2345 km carré ekomi balobaka kaka o kanambe Chilombo bazondukana soki bakende kaka dialogue franchement millions na bapoliticien baparti politique donc kaka 3 personnes bakende osololaka eza bilanga mboka toza komitunda te vraiment basala te nano bandeko na biso na likambo oyo mboka ya mobimba donc ekomi kaka bakombo misatu bango bakendaka basolola babengi ye kuna donc ekomi bilanga matondo wana congolais azomona na ye te ekomi mawa donc eza pasi jamais bokende bokosolola na arabie saudi soki na dubai omonte na dubai ake drapeau kutu eza te elangisi yo congo to rwanda bayaki no bake kokuta na bapatna bango bayibaka bakeno tya biloko kilombo ake kuna ko babengaki eyata mbangu so oyete lokola makambo bamindele bakotiango lisusu tokokanga biloko na yo yango akendaki kuna bake kosolola na ye na oyo ya rwanda bakutani na paradis na bango ya pasi makambo koloba mingi ate bapasi yala me eza pasi oyo bazomona te Arrêtons de se victimiser. Totika kolela, comme Basi, et c'est à nous de faire quelque chose pour sauver cette nation. Bana bazo yoka biso, bana bazo tala biso, et bana bazo na besoin yoka ke ba papa ba lobi nini. Maintenant, on doit tout faire pour que il y ait une solution. Qu'est-ce qu'il faut demander à Félix? Qu'est-ce qu'il faut demander à l'opposition? Parce que tout le monde va échouer. Comme va échouer, on y babimana honneur nyoso pona koloba ke bandeko toza sincère na bino to lembi to kokite makambo de kibiso niveau alors to remettre bino pouvoir na bino yango yo. Moi je pense que c'est ça la solution. C'est qu'on attend de Fayulu ndeko nanga na suka mpona ngai nango ezali ke bato wana oyo nyonso bake na politiki wana tosengeli tokokangaka bango baleka na stade mpo kaza bacriminel oyo nyonso baki député ministre to nani c'est criminel mpo bayebai makambo basali na ekolo wana donc eza makambo te bokende dialogue bokende osola masolo nini ntango boke dialogue bosolaka na dialogue wana babengi yo babengi nani babengani kaka bango na bango bayeba kuna baliaka kuna
À cause de votre naïveté, à cause de notre naïveté. Voilà ça, voilà. Matondo. Alors, pour moi, en tout cas, tous ce sont des criminels. Matondo ndeko. Voilà. Voilà. Et Jean-Pierre Bemba qui a cédé le pouvoir na Ruberwa. Jean-Pierre Bemba cédé le pouvoir. Sur le Baké Kabila, Azalaki n'a eu de pont à céder pour y a gagné pour céder le pouvoir. Et là, comment on va faire Kabila dans Rwandais. Azoloba po batuwana bandeko kolanda boye bake batuwana ndenge papa lobi bayebi soka kokide ate po bazomona ke place on ebandi aussi ke ezopela so bato baoya lobi bakokangaka biso voilà poto bakima na poto mpe mundela komolinga bato takomotya bato na baka mais il est temps ndeko na ngai bon totikala bato mosusu émission totikala bato mosusu akolenga totikala moi quelques minutes Matondo. En tout cas, le sabre bon, allez, kolela mingi te papa. Kolela mingi te nzama na biso Matondo. Voilà ndeko on a kalisi tozo koloba, to s'adresser tous ali contre Félixité, tous ali contre Fayulu. Te pata mo diaba to susu ba ko défendre Fayulu. Voilà, bon ticket tranquille mais il faut avoir vraiment l'audace de ya ko koloba ke ko défendre Fayulu awa. Poto ko mona na moment oyo mo to défendre Congo azati. Congo est occupé par beaucoup de biso mboka. Par beaucoup de biso une grande partie à mboka. Mutaza ko lo bazate. Pourtant est-ce que ndeko nanga ndeko nani walubi nani bon voilà ndeko Anita je pense ça Anita on est botika Fayulu kimia ndeko mususa lobi awa na moni soki nani alobi makambo ya Fayulu awa voilà ngombe doko pouvoir ya Fayulu a récupérer le pouvoir naï mais mes frères mes sœurs c'est ça cette naïveté oyo tout ça ko bateta quand vous engagez dans des trucs pareil pour défendre Mouto Eriké parce que soit au lieu kali panaye mais comment ils vont souffrir batba ko lela bazali ma ko mela mboko ezali na réserve mondiale à eau potable Congo mais bazo mela ma ya Suisse bazo zela ma importé et où dans la poto pour comment na Congo quelle abomination mboko eza réserve bambisi ya banyama Congo mboko ezali na barrage central ya munene Congo barrage dinga mais population na ye bana courant te mboko yo ezali un espace étendu bato balala te bato bavivra te mais bato bazokanga na bikoko na ndako bakoko o ndako bakoko na biso te koko na biso oyo eza na 40 ans oyo eza na 50 ans azobota bana na ndako koko atika ndako ya koko ya papa teme ya koko papa na ye ou mama na ye abotaki bango wana bango mpe bazobota wana ndako moko eza na 2 chambres mais c'est babimi une trentaine de personnes quelle malédiction baza na courant te barevandikaka te courant bafutaka facture chaque mois esinele na facture bato esinele base contacte kozwaka mbongo bafacture ezoya ale baza na bazoba wana bakipaka bango te eske makambo elekaka na Congo na bamboka mosusu ekoleka bafutaka courant bafutaka mai bazwaka mai eau potable te bafutaka courant bazwaka courant te mais bazoblige ya kofuta vous êtes maudits. Franchement, vous êtes maudits. Et pour l'année, et le papa Pambi, et le Pakamatiki. Vous êtes maudits parce que vos bons salis n'zamba encore qu'on a bino. Bon, on n'zamba papaya. Ne comme si vous l'avez zoba. On peut la droit na yote. N'zamba papaya. Pour papaya, vous allez profiter de la bino qu'on a nyonso. Courant zate courant la biso do mêlé le pèse na Zambie. Courant biso pèse na Afrique du Sud. Courant biso pèse na Congo Brazzaville. Courant biso pèse na Gabon. Mais biso mo na Kinshasa, capitale ya pays, soko leki espace au Congo hôtel na Sebo Molili.
na bamboka mosusu bozoleka na buto tali waouh lumière na lumière oye na Kinshasa capitale molili. Vous n'avez pas honte. Et il y a combien de ministères? Ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, ministre de la Communication, ministre de l'Énergie, mais baza na ba bureau plein na ba voiture na ba nino mais musala sala ka ba bango ba ko ba tout répéter. Tu es là pourquoi? Responsabilité des animes. Qu'est-ce que tu fais pour cette nation? Comment la yé na été pour revendiquer ba tout na. Tout le bien papa maman, papa na le rabino. Na donc c'est le bien comme na rabino. Bande rouge, makila bande kolbena maboko na ngate eza koya. Makila bande kolbena na maboko na ngate eza koya. Pongana lubaka. So ko na zo zongi na makamoni so loba na kala. Mo ba na nganga e ba mingi ba zo mona on dire blague. Ba lero bo zo no bate. Ah papa salma ko no loba ngo zo sala mate. Ah e ko salema, e ko kokisama. Kabila ndimaki te. Félix zo ndimate. Na tenga ko no mbale kaka. Ko ba zo ba responsable faut que tanga ba ko na bango. Nandega mabeti pour tant bakombo na bango parce que bango baza responsable numéro 1 benga ba comme ça Congo paradis malgré mindele balingi te malgré ba tuchi balingi te mais bango bazo une responsabilité il faut être comme un paradis pour ça paradis comme atema za paradis mboka ya nzambe paradis ya nzambe bango wala mais bino bo bebisi paradis ya nzambe boko pesa bande ko na bino bana bino mai potable te bambela mai ya poto mai ya salité. Oh, il y a réserve mondiale, il y a Maï Congo. Donc, d'ici 2050, 2030, 2050, Maï partout aux arrêtés. Dans le Béla, nous avons guerre, tout ça, ils sont à Congo, on se peut dire Maï. Ça, vous bien voté. Et c'est spirituel. Guerre, tout le monde a Congo spirituel. Pour gagner cette guerre spirituelle, il faut être fort en esprit aussi. Il faut être fort spirituellement. Mais on a la force spirituellement, nous avons pas paya. Nous avons pas fort parce que bazar donc parce que bananaye bakoko ne po ya za diabulu bananaye bakoko na to zo sala bino mabe yo bele la yo ko nourrir ye to nourrir bango Eglégor t'expliquant bino wa plus de fois plus d'émission ba Eglégor o bele la ka bozo ko ni manquer bango les gens ne veulent pas papa, maman, tu peux expliquer, mais passe na yo, hôtel, passe la misère na yo, oh, ne la raboutou na moi, Bible, ton da comment ton da na motoki, échanger, yo, que le lugaka li bala, yo, que na ko lugaka musala, oh, lugaka voyage à poto, nous avons dans paradis, wana. Moutou ezo salaté. Moutou ezo salaté, malédiction. Vous êtes maudits dans vos têtes là. Vous pensez que vous aurez réussi Nani. Pour nous, nous avons premier au monde, premier en Afrique, Congolais. Moi, je suis Nzambe, Bango. Il y a des Congo partout. C'est la puissance. Pour nous, nous avons cette émission. Film King Kong. Bon, balanda film wana basala tiamo pona biso. Titre émission na biso on expliquer bino na suka. Film à King Kong et ngo loba camouflango basala ngo kala roi Congo. Roi Congo ezali ne Nzambe. Bolanda très bien. Roi Congo ezali Nzambe. Ba yena bitumba ba bige Nzambe. Roi Congo za castar ba présenter na forme ya gorille. Aza mungene. Azo bunda babi biso to kenene bito ba démon bana Lucifer to ke bunda bitumba na Congo bolanda spirituellement to ke bunda bitumba na Congo ba sala bito film ba to bele balanda ba comprendre te King Kong ba yena ba vieux ba nini ti ba bomi et ils arrêtent munela qui puissant mais ba bomi wana selo bango na hégémonie na bango et lelo est comme une réalité que il faut King Kong faut ba ya bitumba kubundisa roi Congo. Est-ce que vous comprenez ngo? Est-ce que vous comprenez votre explication ngo? Et l'état bambula boni bobo sana basala ngo avant et ba yebelo bazo sala ba ko bunda ba yela bitumba ko sakate akani mundele
akangi mwasa mundele mwana mundele bakangi ba ye ti ba ko défendre et ngolo banini est-ce que vous comprenez le niveau spirituel des autres tinda biso to loba makambo de bimana mutu na ngabo zo comprendre ngo vous comprenez ngo est-ce que Félix et tes amis Fayoulou et tes amis bino nous sommes opposants banani bino on a bino pampa bawana moi j'étais là-dedans et j'ai compris que non c'est une fausse affaire, c'est la grande mafia. La politique, quelle politique? Quelle politique? Est-ce que nos grands-parents étaient politiciens? Dirigeants qui m'ont dirigeants qui Congo de Guinée. Depuis que nous avons plus de 900 000 et quelques partis politiques. 1200, 1300 partis politiques dans un pays comme Congo. Mais rien ne marche. Et vous avez dit que les politiques nous devons arranger comme Congo. Avec combien d'églises? Des millions d'églises. Dans chaque avenue, 5, 10, 15 églises. Pas ceci la raté. Église au Mandala, la lutte. Nous avons un Mandala, la pasteur, on a pantalon, on joue, wana. Maman, on a un niveau là-dedans. Nous avons un sala. Quel nous avons un sala? Vous demandez à quel nous avons un sala pour l'habitant. Est-ce que vous raisonnez bien? King Kong. Oh, Jésus. Bitumba. Tolinga, mais si quand on demande aux gens, aux dignitaires, aux élites, aux unions sur Mboka, que national bino, voilà très bien. La guerre est là. Ne comptez pas sur l'étranger. Félix la nanga bien. Fayoul pour na tenga tout comme Fayoulou na Félix. Na belé Félix, na belé Fayoulou, na belé la politique non soit ba Congolais. Boyo kanga très bien. Na moment oyo, tout petit la divergence na biso a Bopandi. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ces gens. Autrement, quand nos amis, on va consacrer biso. Boza la sincère, bon l'orgueil. Bon que non mes frères, trouvons la solution. Et là, avant de trouver la solution à tout problème, dès que tu vas dans la classe, il faut chercher, savoir tout d'abord la cause. La cause de ces géants problèmes. Parce que la solution se cache derrière. Donc, nous avons une solution, mais tout à l'heure, nous cause. Oh, et beau, ce problème, il y a moulaï. Oh, tout le monde, la cause, solution, t'es bombardé. Et c'est maintenant qu'entre Bissot, tous à la sincère, que tu échoué. Tu cotises, tu la ligne, tu as cotises, Bissot, Félix. On a qui la rouge, on a qui la verte et jaune, je te dis, mon frère, je te dis, je t'appelle mon frère. Fayoulou, je te dis, tu es mon frère. Félix, tu es mon frère. Tous ces politiciens du Parlement du Sénat, à part tous les étrangers, vous autres, vous êtes mes frères. N'a ennemi la binoté. Mais tout ce que je vous demande, arrêtez votre boum dans la bisso, c'est l'ennemi qui en profite parce que depuis l'époque coloniale, Ayakina a divisé pour régner. Réunissons-nous, créons une force. C'est cette force-là et pour libérer Mama Congo qui est en danger aujourd'hui. Ce n'est pas en passant par le petit jet, comme ça qu'on va affaiblir Bango. C'est le jet de l'ennemi. Nzamba Pexi na lobby, Nzamba lobby na lobby la bino, Bokeba. Na marché va monter, je cite la première numéro 1 au Azali na opposition, Fayoulou. Numéro 1 au Azali au pouvoir, Félix. Il est temps, bon orgueil, bon la sincère, bon sur la bino, pas les politiciens, parce que les politiciens ils ont des agendas cachés. Tous ces politiciens là au monde la nuit, bah ouais écoutez, ils veulent comme ça. Vous pensez quoi? Bateau benga wana va politiciens, va proposer solution, ou remettre toujours en chaos. Donc au cours de ça, non ne fais pas ça, n'accorde pas ça, ne signe pas ça. Mindele wana nyonso ba koloba yango po balingi bazo contrôle na biso. Mais vous pensez, je m'adresse à vous et à tous les autres soi-disant politiciens. Je m'adresse à vous. Tous à la sincère, tout le bateau danger zoye la biso, je dis bien. Danger zoye la biso nyonso et ne épargner personne. Et il est temps que chacun de nous a le ah bon, et maintenant il est temps. Na boye makambo ya monsieur Franklin, na boye makambo monsieur Olivier Van Cohen, na boye makambo ya wana mususoki nani tout ça, na boye makambo étranger nyonso na sala na bandeko na ngai. To sala bandeko na biso bandeko to sala ni likame yi
na kati ya ndako likama ye na kati ya ndako nazoloba na sincère likama ye na ndako tosala nini mpo tobimisa likama na ndako so olobikaki te biso non moi je ne peux pas m'abaisser jusque là pour non mais moi c'est ta mère ngai eza bololo keba bokeba message oyo nzambe atindi ngai nalobela bino ke Armageddon King Kong roi Congo azokota na bitumba na bademon bitumba wana efe bunda na kati ya Congo dantotiela na kati na Congo royaume. Alors bino bato botie deja motu liboso boyeba makambo nazoloba eza profond makambo nazoloba eza profond. Yo moto oza plongé spirituellement tika makambo politique tika makambo religion luka bokoko na yo luka nzambo bakoko na yo ezala makolo mibale na kati lokolo moko na kati kolo moko libanda ekosimba te bongo makambo nyonso na suka émission lokolo moko na kati kolo na libanda ekosimba te. Un bantu ne peut pas être chrétien, un bantu n'est pas un musulman, un bantu n'est pas ceux qui religieux orthodoxe te bantu azali bantu aza mutali boso surtout Congo. Vous êtes béni, peuple béni de Dieu. Nzambe tata nzamba pour tolendo diete. Non sur bénédiction, nous sommes mokili nzamba ataki na biso mitu esala. Tolonga divergence, totika ba dispute na biso mopandi, tolonga bon, mboka ngo nzamba pesa biso ngo. Qu'est-ce que nous devons faire? Tolimbisana, to sangane longo, to combattre bango. Sinon te, ce tozo kena no disperser. Bako boma biso bako silisa biso na bana na biso tokozanga mabele wana bongi malamu. Voilà wana ezali mateya oyo nzambe alobi mpo nzambe asengi na biso biloko misato bolingo mibeko mpe misala sosola tata sosola mama sosola ndeko na kati biloko wana misato oza nango soki oza nango te malheur na yo mpo bolingo ya mboka eleki nyonso. Boya papa na yo, boya mwana na yo, boya ndeko na yo, me baboyaka mabele te basundolaka mabele te. So trahir mabele karma ya nzambe ezali parce que le sang des innocents eza kotoka esenga vengeance keba okweya na vengeance wana okoza pe na chance obika par rapport au yoto bana ngai on a luga sika na toki chemise no se toki et sika nazali coureza faible donc mulunge mais na lobeli bino na toki pona bino na toki pona passer message lelo na pokwa boyo baki ebimo liloba na nzambe bo ba yibo koko na biso vala ba koko na biso ba bi mutazo loba nini. Voilà bandeko le soko matondo mingi tozali na posa lisungi na bino po ete musala pe fe salema toko belela bankoko toko belela nzambe me toko belela pe bino ba oyo nyonso baza na besoin ko sunga misala na biso ya ko sunga chaîne na biso numéro ya compte yango yo oyo boko tiela biso quelque chose tu as besoin mbongo ebele te tu as besoin mbongo eliminati te tu as besoin mbongo formation te tu as besoin mbongo makila bato te. Mais tu as besoin mbongo oya yo ya passe na yo motoki na yo onde tu as besoin nango. Voilà bandeko matondo mingi na bino nyonso. Donc voilà toko préparer émission mususu d'ici même chose dans vendredi to samedi et vous aura samedi ezoya oyo antenne vous allez kufungama motra moto apesa ba idée na ba proposition na ye. Qu'est-ce que nous devons faire? To le clapper bango na mayele. To le clapper bango na mayele pour bango ba ila biso division. Ben il a biso tout ça on va dominer cette biso mais si ko to luka ko sangana ndenge nini. Mais attention to sangana ba politicien te pour bango ba yaka toujours ba yele mabe to ya to sangana bango pas en tant que politicien mais en tant que congolais aye la ticket politique te avandi alobite nga na yenga congolais nga be na Congo nga oyo nzamba atindi na ya awa contribution nga ya ngoyo na lingi to sala boy pote bitumbezo yela biso na ndako
soko sali keba te tokotikala babolole po bato kuna ya mboka esali litumba mosusu ezalaki wana basioniste projet na bango bafa mabele kokuna ezosala bango mobulu bakolobela biso nini eza promese ya nzambe bokinga bien eza promese ya nzambe mabele wana te promise na bango oyo roi salomo atikelaki bango yango wana bakobimisa rubrike wana bitumba toza nango ya monene yango wana alors bandeko nzambe apambola moko na moko na kati na bino butu eporte conseil na tout le monde et que toluka moyen tozwa solution mpo na nga na yo te me mpo na bana na biso lobi tozanga nyonso me tozanga mabele te mpo ezoya mabe tozanga nyonso mpo bamosusu bakoregretani papa sala émission osalaki wana ozwaki temps papa mama temps yango na vie eza pour rien te voilà matondo na bakere na bino matondo na balike na bino nakanisi napesi mateya na boyi bokabwani ezala yo ngala ezala yo moluba ezala yo mokongo ezala yo moswahili na bomoko nde tolongi na bomoko ya mbongo te na lokoso ya mbongo te tosimba bambongo ebele bapapier me na bolingo ya nzambe na bolingo ya mabele bolingo ya mama kongo azolela mama kongo batortire ye mama kongo azolela mikolo nyonso ana posa na yo sunga ye tata alobi barakanizasio kosimba te tata alobi mabelo ya nga kongo dalitotila ekosimba te mpo banguna wana babimisa bamilliard babimisa bambongo ebele mpo babakanize kongo boyebi histoire moko moke Soudan avec plus de 50 millions bapanzaki Soudan bayougoslavie wana soki 1 milliard 2 milliard bapanzaki bayougoslavie bapanzaki bamboka ntua mais na biso babandango depuis babimisa combien plus de 26 milliards 26 milliards de dollars pour la balkaniser Congo wana pour la panza Congo bakoka te bozomona ngote likambo sali kama nzambe bozomona ngote bozomona bele wana pamba nzambe batata ndeko na ngai mabela kimbango mona pamba te po ba payer bele bazoyeba valeur ya mutu wana bazobenga kimbango yo sozoyeba ngote po na nini parce que bakotisa biso na makambo susu oyo to perda toyeba te kimbango azaki nani bakomba tia to ba histoire mosusu ya okuta oyo tobosana vraie histoire voilà nkembo pe lokumu ezongela mpa na bino butu elamu na moko na biso tokutani mokolo ya samedi ezoya bobomba baquestion na bino boyela basuggestion na bino napesi bino promesse samedi prochain émission ezali na même heure samedi wana chacun de vous aya na baproposition na ye na makanisi ndeko toyito kanga meto yo kana maosu makanisi mosusu ebotami oui maman 2 minutes. Allô, papa. Nalingi na répondre moke ndeko Anita oyo akomi batika fayu. Ndeko Anita vraiment tozala baaveugle tina temps nini mama. Faut tofungola miso mpona mboka na biso bato wana nyonso baza basali nini? Basali bopozan lokuta. Bakenda kosola na Rwanda kuna. Bolingi bokotela bango ya solo mpenza mpina ole bofungola miso totambola elongo tolibere mboka na biso opesa makanisa bozoba modele oyo ya solo vraiment mama Anita kanisa tokozala fanatique akuti te tona besoin mboka na biso ozokanga tozala na po tokunda mpona mboka na biso bana na biso batia kosepe nango biso mpe tosepe nango tolinga bamboka bapoto kopete po tozonga na bamboka na biso yo tozobake fayulu nani fayulu akenda kokutana na Kagame kuna fayulu nani ozomona soko oyebi ye mabe olinga nayebisa oyo isola fayulu eyanga na oyebisa oyo na koexplike okie fayulu merci matondo mama bongo bakanisi mosusu botika kifanatika ya kwite botika kifanatika ya kwite obunda mpona mboka na biso voilà bongo makanisi wana mpona samedi ezoye kozala show donc voilà bandeko mama nakanisi ngai nakozolobela yo wana mama oyo nazoka ye ndenge azoloba noki lingana na ye ifo aza moto abandundu ndeko afayulu koyoka mama azoloba aza ndeko afayulu ngai nazoloba na ndeko afayulu fayulu aza collègue na ngai ya mobiro ya ayebi nga très bien nga mpe nayebi ye très bien mais awa toyo makambo ya kindeko te toyo makambo ya région te
Ton makambo ya ba Congo te, ya bangala te, ya baluba te, ya ba Swahili te, mais toujours makambo ya Congo. Pona bolingo ya mabele wana ya mama Congo. Koyaka ba fanatisme te pona ke o luka o défendre le moko na momo to luka solution pour biso c'est un problème. Tout un problème ils ont la biso. Problème ils ont la biso fallu la sincère nango ayebi ke ba créer comme depuis Genève avec Glencore mindere ba to imposer ki bango système to vivre nango ba yebi ba sincère. Bon, ceux qui sont sincères ba solo na ba to ki ba zo ba kamke non tout ça na bango ndenge nini. Entre biso tout ça ndenge nini pour to dipe bango peut-être ça mon peke tout ça soit zoba ya kalate pour moi on besoin zoba battre mitana to kosa ba koko na bango to kosa ba tata na bango to kosa bango et to kosa bana na bango imaginez-vous tout ça sincère biso moko bandiko vous on côté vraiment que to ba zo ko ba niama po ba zo sa bana na bango bandako ba to wana ba za ba niama na biso. Même ça va pas dans le monde de Wana. Donc, les porteurs du lot de vivre en haut, bateau à Bandamo depuis 1885, Bazalate de l'eau. Bakoko. Mais Bazo continue, Bazo tique la bande de Bango, même histoire qui va dominer ces buissons. Mais quelle grâce de suivre à maman, quelle grâce de suivre à tata. Barbike, ma comme la Bango Syrie, fin de l'hégémonie occidentale. Et du verso, tu profiter de l'eau balé, papa, maman, même yo de kolanga fayulu. On comprend la côté que tu comme le temps au sous. Nous kolanga Félix Fati. On profiter de la côté que comme le temps au sous. On que tous en sensé tout le tu comprendre. Tout canal makamboyo. Tout ça là pour la que bana la biso de bazara malamu. Politique té, bana la biso, moka la biso Congo. To défendre yango pas le fanatisme pas l'isme yango et bomisi mboka bien le bomisi mboka basali ni basali le côté bana le bazo kufa na nzala bazo liate na bali munde pa ya famille le koni nezali na bulungu kuna na maswanyimba na idio fa le koni nezali banzele kufa le ko zate bozo ka solite botango ba komo bande ko na bino ko ba politique na ba région na bango le ko zate so ba laisse la famille na a laisse la patrouille tout toujours le bonheur pour la Congolais, nous saluons malama malamu. Où est-ce qu'on a? Makamboyo, on est comme si nous sommes plus de 60 ans, na kibo umbo likola fanatisme, likola séparation. Tout le gars nous devons saluer ma bé, nous devons y aller. Au stade de ma bé, mais to limbisio, cause de la mode sauté. D'accord, vanana mon pandi, tika na to sala mo boy, yo mo ndengeni. Orgueillité. C'est l'armée. Tout le monde échec ezali. Non, on va faire échec ezalité. Moi, ça gagne la colbagité, échec ezalité, tout la récite. Dans le métier récite des échecs. Tout la remettre, tout la policité, tout la institution, tout la donc secret zate mboka na bisa na maboka bapaya, mutango wanga nango azate. Non, on va le contraire. Que oui, tout l'armée na bisa na FARDC, bazawa. Le nom de FARDC bango ba komi na maboko ya AFC. Hein? Vous avez déjà ridicule. Vous savez que la personne n'a pas d'amitié. Quand on va continuer dans la politique. Voilà. Donc, on peut se rendez-vous dans Bisso samedi, dans la même heure, dans 20h. Tous les sika moko. Boya na ba makanisi. Téléphone vous allez wana. Moutra moutra na makanisi na ye. Oh, to senga pe boy baza proche à Fayulu. To benga bango. To benga même ye Fayulu à intervenir. To benga même ye Félix va conseiller na ye va intervenir. Tout le moyen, ce qui vous a que Nalingala, tout le monde français, Nalingala, pour être tout le solution, il y a Mboka, et la distraction de chaîne à Bisso, et la corrompu, et la naître, et la chaîne à Voulouzi, et la chaîne à Congo, dans Totila, et la chaîne à Moututi. Il y a que nous avons la partie près, au monde déjà bien monnaie, tu attaquer Fayulu, Fayulu vend de quoi, Bisso vend de quoi, mais le lutter, où est-ce que je côté, où est-ce que je payer. Voilà, ils ont comme m'appeler. Maton de Panabino, Bola la Malamu, Tokutani Mukoloya, samedi à la même heure, nous avons pas voilà, Moko Nabino, Balek Nabino, Nabaker Nabino, Naba contribution Nabino, nous avons pas voilà Bino, Ingeta, Ibobo.